Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci, na binonion tout besoin de partout. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa, simananto, yakoloba, kenzamba, boy. To kwaye, l'issoussou, apinaman, sazo, sere, biso. Un grand merci, na bandonion tout basouté, na biso. Là, je vois notre papa, le pasteur, fais amis, si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Le pasteur, et na maman, mami, mbunga, motema, papa, Blaise, mbunga, na Suisse, filo. Mukwaya, motema, ya bivince, de homo, depuis Londres, pe na maman Gisèle Lukelo Motema ya papa Emmanuel et na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesunde Mosuki si bien aimé dans le Seigneur et toujours na cadre pour informer bino na émission na biso ya lelo bien aimé dans le Seigneur toujours na di solo ya ba pasteur ba prophète bien aimé dans le Seigneur bozo mona procès moko utaki ba utaki ko samisa moko ya ba pasteur o ki utaki ko bon moi sina bien aimé dans le Seigneur et zape na di solo moko ressources Oyo et Salami Awawana Kinshasa bien aimé dans le Seigneur na yebite ceux qui tosukawa puis bien aimé dans le Seigneur na makamu ya kibonzambe bien aimé Sami Nangaba et na jeune prophète moko na komo ya prophète Isaac Mboyo bien aimé dans le Seigneur ceux qui ne ko aider biso ke ako tshela biso bilili na ye photo na ye Isaac Mboyo bien aimé dans le Seigneur oyo bazalaki na ndeko moko ya mwasi bakota ki na retraite bayeko retrouver mwana mwasi ya kokufa sans vie bien aimé dans le Seigneur na kati ya retraite son nom du solo ya na famille ya ba mwana mwasi balobi que non prophète akabola ki mwana na bango likolo ba prophétie akabola mwana na bango na famille bien aimé dans le Seigneur mwana kena ki retraite mais mwana azongi ebeme bien aimé dans le Seigneur ba publier na mekotanga que mwana mwasi na komo ya grâce oyo avuti kokufa famille na bazolu ki sa prophète Isaac Mboyo bien aimé dans le Seigneur oyo abengaki mwana na bango na retraite 2 jours après bayeko retrouver mwana na bango ebembe asi akufi na kati ya retraite na ngaba bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé na retraite bien aimé? Ezalaki ka ba prière to ekomaki makamusus bien aimé dans le Seigneur. Prophète Isaac Mboyo oyo ke famille ya ba mwana mwasi grâce bazolukisa mwana na bango bimaki vivante azongi ebembe azongi morte bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe na corps du Christ bien aimé? Tout content bien aimé dans les to comprendre que famille bazolo bake à cause ya ba prophétie prophète Isaac Mboyo abanaki ko pesa mwana na bango grâce ba prophétie et divisaki déjà grâce on dira comme qui teti na famille na bango ndike abanaki sukoyo que la famille te akomaka koyo que la prophète na Isaac Mboyo bien aimé et un jour abengisi mwana mwasi bakota retraite na ngaba sans aval ya famille na ye famille ba pesa ki permission te na ndenge tozoyo ka bien aimé mwana bimi na ndenge na ye akeye kokota retraite et tant que mwana komi na ba fièvre bien aimé ba lobi ke prophète abengi bango ke mwana na bino aza na ba fièvre et apesa ki bango adresse te bango moko basali ba recherche ba eko retrouver mwana na bango na ngaba quelque part bakuti corps na ye sans vie akomi ebeme grâce et prophète akimi ndenge famille bakomi na babiloko na ye basaki ba téléphone et monanité bien aimé dans le Seigneur donc bazol ki sa prophète oyo na kombo ya Isaac Mboyo bien aimé na bandeli du susu message bakomi pona ke na solo la na invité na tozana Awana Plateau. Chers amis, nous sommes en recherche de ces prophètes. C'était depuis le mercredi qu'il a convoqué ma sœur en retraite en Gaba dans un coin caché. Ma sœur était devenue troublée, désespérée, bizarre à cause des prophéties qu'il lui donnait. Et hier, il a appelé pour nous dire que grâce à de la fièvre, sans nous donner l'adresse, on l'a tracé de nous-mêmes, arrivé là où ils étaient, on a trouvé ma sœur étalée sur un lit, saignant de la bouche, blessée à la tête, et le prophète a fui sans nous donner l'explication. Il a son téléphone, ses affaires, a koufi na retraite bien aimé. Na li solo bien aimé dans les 5 ans na yo ki ongo. Tomeki ko tuna ah ezana ngaba bazaki na lemba bona bo bien aimé dans les Seigneur, il paraîtrait na tiens bien na condition na ndenge ke bande musu ba benga na ba numéro masqué il paraît très bien aimé dans le Seigneur parce que tozo luka vraiment famille ba mwana mwasi soki bande ko famille ba mwana mwasi grâce bazo la na biso bon meke mpe ko benga biso bien aimé tozo explication claire
concernant liwa ya mwana na bino grâce oyo akeye kokufa na retraite oyo ke prophète Isaac Mboyo ndenge bapesinga non na Mboyo abengisaki ye bien aimé dans le Seigneur parce que tout le monde pour photo na Facebook na meka pe ko publier yango bande côté ma ba yeke ba misu ba ben prophète oto e bien comme na Isaac Mboyo bona bo et bien aimé na ye ko découvrir pe eloko mona yebité après liwa ya ba mwana mwasi ba lobby que tant bazalaki na retraite prophète Isaac Mboyo il paraîtrait que grâce na conditionnel na doit affirmer te abelaka malade ya ndeke et akweyaki malade ya ndeke na kati ya retraite et prophète abengi famille ya bagrâce et famille ya bagrâce balobi que non etali biso te ye ntango abimaki akende retraite informaki biso te donc tokoya te lorsque mwana mwasi akweyi malade ya ndeke il paraîtrait qu'akweya malade ya ndeke ndenge toyoki tozo affirmant te yango tozolinga ke famille ya bamwana mwasi bakota na biso pe en contact et kozala bien makasi bapesa biso place bakotaki retraite tokende sur place na nga beza kote nini tomeke mpe kosolola na baoyo bakotaki na grâce na retraite tosolola na baninga ya prophète baoyo bazalaki na prophète toyeba qu'est-ce qui s'est passé au juste parce que famille ya bamwana mwasi bakomiaka ke batrouve mwana na bango makila ezobima mutu ya kovima makila ezobima na monoko mais de l'autre côté balobi ke il paraîtrait que mwana na bango abela malade ya ndeke en pleine prière na retraite akweyaki malade ya ndeke et le prophète azwi courage ya kobenga famille nde mpe bango bakomi mpona koyebisa famille ke non mwana na bino koto akweyi malade ya ndeke famille baboyi koya balobi ke abimaki asenga biso permission te tokoya te etali ye prophète pourquoi pas qu'amemaki ye na hôpital est-ce que ezalaki na bakisi ke fallait ba médecin ou comment est-ce que eza malade ya ndeke nde ememi grâce na liwa to eza makambo mosusu parce que batrouve mwana na bango azobimisa makila babetaki ye basalaki ye nini et pourquoi prophète akimi et prophète azomonana te et pourquoi prophète akeye na batelefone na babiloko mwana mwasi oyo akotaki nango na retraite bien aimé dans le Seigneur tozokende wapi na makambo ya kibonzambe c'est un jeune prophète ndenge tomoni azalaki Isaac bien aimé dans le Seigneur qu'est-ce qui s'est passé na minute oyo Isaac aza wapi tozosenga na bandeko bakotaki retraite na Isaac bacollègue na ye baninga na to famille na bameke mpe kobenga biso parce que toza na poso tomona clair mpona dossier oyo ya grâce oyo awuti kokufa na retraite mwana moke et famille ya bagrâce soki balandi biso bakobenga biso bien aimé dans les tomeke mpe kosolola na bango qu'est-ce qui s'est passé au juste makambo yango ebandaki ndenge nini est-ce que grâce ezalaki ya relation na prophète et relation ya sœur soit ya mwana na papa to ekomaki barelation mosusu au-delà toza na posa ya redécouvrir vérité famille ya bagrâce oyo bolanda biso bobengi biso famille mpe ya baisaac soki bozolanda biso bobengi biso baoyo mpe bakotaki retraite na Isaac na grâce soki bozolanda biso bobengi biso toyeba eloko nini elekanaki mpona ke grâce abima vivante epai na bango et grâce akende kokufela na retraite akoma ebeme qu'est-ce qui s'est passé au juste bien aimé dans le Seigneur toza na posa ya bape na bino toza na posa ya ba explication na bino esala biso bientôt mais un peu redécouvrir vérité qu'est-ce qui s'était passé na retraite entre prophète Isaac na grâce shalom l'homme de Dieu bonne shalom papa bonne santé ok l'homme de Dieu koyoka sango ya boye yo pe ozali pasteur réaction no koza ndenge nini par rapport na ndenge outi koyoka na tangi ndenge tozomona na ba Facebook bazosalela mpe ba émission l'année histoire en très bien réaction no koza nini bon au début na pesi mutunyo sombote comme on a eu berger papi qui est un ciel ouvert bon na likambo zali ko s'est passé je ne dirais pas que ndeko Isaac Mboyo aza ndeko nanga toyebani non je ne dirais pas ça mais na koloba ke aza mosali na nzambe lokola biso tout oye komelie peut-être par erreur ekoki kokomela ngai lobi oye komelie par erreur ekoki kokomela mutu nsusu lobi alors nous ne savons pas dire que histoire oyo il a totalement tort ou il a totalement raison parce que jusque là yemoro ndeko amonanité toyebite nini tokoki koloba mais déjà j'ai eu une question à poser est-ce que bazalaki na retraite azalaki kaka bango mibale ou bien bazalaki na une troisième ou quatrième personne question à koyeba nanu yangwana si c'était que bazalaki mibale là ça devient un peu louche deuxième de chose na lingi na yeba
retraite wana bazalaki nango na lieu de retraite moko quelconque ndenge toluka baplace ya baretraite ou bien ezalaki na kati ya église ou bien ezalaki na ndako parce que so eza na lieu de retraite déjà na baretraite partout okendaka na ngaba je connais plusieurs lieux de retraite na ngaba wana nakenda baretraite ebele kota ngaba la plupart ya balieu de retraite ezalaka soki bokoti mwasi na mobali mwasi aza na chambre na ye mobali na chambre na ye donc bokoki kozala na place moko te bobanda okutanaka na lieu ya prière donc mutu na chambre na ye là c'est encore une autre chose alors c'est une histoire où eza un peu louche où je ne sais pas koloba directement. Alors, celle chose dans la famille à Maman Grâce, ou à Koufi, je vous présente déjà mes condoléances. La famille à Grâce, ou à Koufi. Pardon, de votre mieux, Bolukabo, joindre Papa Alvin, pour la toute vérité sur Makambo Zali que s'est passé. Alors, par là, na mingi sur les hommes de Dieu. Biso, jeune homme de Dieu, nous devons être très prudents. Et c'est bien habitué dans la prudence, parce que nous sommes au temps où, l'église est combattue et les hommes de Dieu sont combattus. Alors, pas seulement physique, diable à biso, mais aussi spirituellement. Ce qui a un niveau spirituel à biso makasi, à biso physiquement. Et alors, il y a déjà ma faiblesse na biso. Je peux dire peut-être l'homme de Dieu a qui cédé par faiblesse mon quelconque. Nous ne savons pas. Mais c'est une histoire très louche, mais une histoire qui cache beaucoup de vérités. Alors si on connaissait toutes ces vérités-là, qui sont dans le vrai, qui sont dans le faux. Alors c'est une histoire vraiment, Papa Alvin, et dans la vérité est belle. Car on a lisolo, et zapendenge biso toyoki lisolo sur l'homme de Dieu, accusé, pour l'instant, accusé de meurtre. On dirait yebana qui paye moi jeune prophète on dirait yebana qui parce que moi bande musuba ah na yebi ah to yebi prophète ah ezabo donc on dirait yebana qui déjà ce qui est vraiment homme de Dieu ayebani plus na milieu ya ba jeune ayebani plus na milieu ya ba jeune biso toyoki ba toyoka ba sango surier na débutant abani musala Seigneur donc ayebani mais au moins j'ai déjà entendu parler à Isaac Mboyo. Déjà toyoka lisolo sur kombo na ye na moni na ba fiche ebele donc na bana on est dans ba secteur du côté net ya ba lemba wana ministère na côté kuna donc sur Facebook tout le monde a ba live donc toyebi de loin il a été que koyeba de proche toyebi de loin na koyeba de loin na et là ça vraiment que c'est quelqu'un qui est connu sur l'andele na Facebook au monde qui habite à ba j'aime ebele donc il est un peu connu vraiment koyeba na milieu ba jeune aibani vraiment aibani. OK zonga sko lisolo bana koloba bon na banda koloba na histoire wana ya que bah homme de Dieu au tozali nous devons faire très attention papa yo mtozo yo kanga là où tu es au comment il place ya ndenge peke ne biso toyoki yo poyoki ke lisolongo que ezake abengisaki mwana bon grâce na ndenge biso to mondeli na Facebook toyoki pas batou on a essayé à comprendre que bazalaki na retraite na lieu de prière moko na yoki deux versions ya que mwana mai le prophète abengaki famille et répondre à que mwana abimaki sans permission na biso wana eza version ya oyo koto toyoki ya que mwana mobali mutalobi prophète mutalobi alors version na nous ne savons pas dire que c'est faux parce que tout dans la vérité nyonso te tokoki pe koloba te que version ya famille moi si eza faux parce que toyebi vérité nyonso te le question reste à savoir famille moi si boya bola si c'est faux ou c'est vrai lisolo ebandaki ndenge nini lisolo na ndenge bandeli toyoki ke mwana bakendaki retraite na ngaba entre la fille et le garçon. Jour abima qui na retraite nanda kuto yebité mais chose grave nande to moneli to yokel na ba Facebook to yokel partout ndeko na biso mobali abenga ki famille à moi si baya ko baya mona na bango azosa la fièvre nande to moneli baya na lieu de retraite baya tout à mona na bango azosa la fièvre mais chose bizarre famille ayé ko do mona na bango baye ba kuti mona na bango seigneur sur un lit seigneur ndeko mobali azala quitté prophète azala quitté et puis bah affaire ya moi si ezala quitté j'ai une question à poser papa Alvin si c'était que ndeko la sœur abanaki kobela pourquoi fuir avec son téléphone et puis na ndenge toyokeli na famille ya que apesaki bango nouvelle que mon azobela mais ayebisi bango place fatalité zobolandi ba écrit ça que bango moko ba tracer
place bazalaki nde baye ko découvrir mwana na bango azalaki na hôpital azalaki déjà presque parti. Maintenant on a posé question moko parce que là nazomona likambo louche que soit côté ya ndeko papa et ndeko prophète que soit côté ya ndeko ya famille. Pourquoi? Je veux savoir si c'était que tracé baye ba découvrir lieu. Est-ce que lieu on est interpellé? La première des choses à savoir c'est ça. Parce que bino soki boye to ebi même na hôtel soki muta kufi na hôtel tant ba policier ba ba kan hôtel mobima na ba bazaki na kati. Non assistance à personne à danger. Donc ba okanga mutu nyonso azaki na kati. Na ba oba bando travailler soki total ba misu ba kimara. Maintenant je veux savoir tant boyaki beaucoup te kaka sœur yemoko na kati ya chambre lupang mobima mutu azaki te. C'est ça maintenant la question à savoir. Tant boyaki beaucoup te kaka sœur yemoko alali azo saigner lupang mobima mutu azaki te. Parce que là, la minute où nous avons combattu mingi, tout faux prophète, faux prophète, faux prophète. C'est vrai, faux prophète, belé. Mais la période où tozali, quelle que soit vérité, nous avons toujours moyen de noircir personnalité de homme de Dieu. C'est vrai que nous avons à commettre des bêtises, il y a téléphone. Parce que là, l'une des choses est de condamner à téléphone. À qui m'a téléphone à moi? Oui, l'une des choses est de condamner. Parce que moi je dirais ceux qui ne à mon ana qui pratique qui téléphone, on pouvait les défendre. Seule chose qu'on a trouvé louche pourquoi Akimi na téléphone. Pourquoi Okim na téléphone. Mais aussi alors on a trouvé louche et que famille tango commis. Bon monique ndeko na biso ndeko na bino adaki étalé. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon comme on a vu le bokene en hôpital. Non. Certainement quelque chose s'est passé. Beaucoup de gens qui ont à la placement en Abino Dali. Aussi, comment est-ce que vous tracez qui directement placement en Abino Dali? Certainement, vous se renseigner. Bateau, vous se renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Toroki Kolobaki a bomi, oui. Accusé de meurtre, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est vrai qu'il y a quoi Koufi déjà. Accueilli. Moi après la explication réalité. Mais peut-être bateau bazali qui n'a lieu on a bazali ba voisin bazali. Ceux qui bazali qui bandé ko ganga ba koyoka. Ceux qui bazali qui na retraite ba bandé prier chaque jour ba koyeba qui ba demande ba bandé prier quelque part wana. Est-ce que vous s'est renseigné? La police n'a biso toyebi yango ceux qui va quitter sur le lieu ba mena ba investigation. Est-ce que ba sali ba enquête on va découvrir en réalité que mutazali qui na retraite place wana. Pour bozolo ba qui lieu de retraite, est-ce qu'en réalité da qui lieu de retraite? Bato fait même ba FBino que bato banda prier place wana. Ndeko la biso akimi pona nini? Cherchons à savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur. Voilà pourquoi bandeko bodola na biso ndeko ya famille oyo oyebi bien. Histoire ndenge bandaki cherche à nous donner la vérité claire. Au lieu de repérer sa poste directement oyo ezali ko condamner. Parce que ce qui est vrai, moi peut-être ndeko la biso cause na raison. Moi quelque part, mais et le réseau condamné c'est le téléphone. Parce que vous avez tel que nous sommes là, ceux qui te donnent la biso. Face à un tel cas, nous pouvons être protégés. Alors comment? Bien sûr, si ça non, si nous pouvons être protégés. Ceux qui ont la mikana, qui déclare que tu es serviteur, l'église, nous pouvons être protégés. Mais quelle que soit la protection, la seule chose qui va te condamner, c'est la fuite. Pourquoi Okimi na téléphone ya mwana ya batu? C'est la seule chose et le seul problème. Pourquoi Okimi na téléphone ya mwana batu? Et pourquoi a bengi famille que mwana na bango na fièvre? Mais après c'est adresse. C'est ça. Et de l'autre côté l'homme de Dieu na habité, on dirait que na ba connaissance on a ba ami hein, il y a prophète tango. Tant que na lobele on a Facebook na cela qui moi directement tant que na mon nini on a tinele qui peut photo na ça directement il est un frère OK na direct a commis a bengi a lobby qui a commis que non par rapport ya nini que Isaac à côté qui n'a arrêté moi na bango bana ko la maladie en bec. OK. Et arrivé qu'en pleine retraite prière la fille a quoi malade à Ndeke et les prophètes a béni famille. Dans a béni famille, elle dit que moi n'a bino a quoi malade à Ndeke que famille ba boy ko yake abimaki a senga biso permission te est allié. Famille ba kati téléphone. Là eza version OK baninga il y a ce qui prophète Isaac ndenge ba yoki. Mais koto et na famille ba lobby que non moi na bango abimaki ba koti retraite
prophète aye ko benga ka que non moi na bino na fièvre abo ko pesa bango adresse. OK, de l'autre côté biso pe toyo que non prophète a benga ki bango que baya que moi na bango akoyi malade ndeki famille ba boy ko yaki abima ki asenga biso permission te. Parce que oyo a publié ndeko ya mwana mwasi a publié alobi que abenga ki biso mwana abima ki c'est comme si asenga permission te. Wana ndenge famille lobby. C'est comme si na ndenge na la nini. OK. Famille ba mwana mwasi ba bengi bango moment o que mwana bango komi na ba fièvre. Tant prophète a bengi bango famille ko tusko ba lobby que prophète a pesa bon adresse te. Bango monde ba tracer ba ko découvrir place ba côté na retraite na ko mo caché. Étant ba komi wa si place ba moni mwana mwasi makile zo biba na munoko alali na mbetu makila na mutu. Est-ce que ce qui que moi na mwasi ke ndeko mo kazobe akweki réellement malade ya ndeke ndenge ke toki ba version zo uta départ et autres. Ce qui est-ce que ebimse makila na munoko ezokise na mutu ou comment? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ngala zo na conditionnel. Nazo affirmer que il paraîtrait que ndeko oya kufi grâce akoya ki malade ya ndeke na hôpital. Il paraîtrait. Et prophète Isaac a béni famille ba boye ko yake etali biso ke abima ki asenga biso permission te. Et famille ko ba ko lobande to mo famille ba publier ke ba ko kuti mo na bango na ko moko na retraite abe na mbetu makile zo bimaye apesa ki bango adresse prophète akimi na ba téléphone na ba biloko ya mwana mwasi. Alors, yelo na banalo ba depuis kala Isaac seul bêtise à sali ko kimana ba faire. Parce que là ce qui toza bon, na mboka la biso justice ezali to ignoré. Ceux qui balobi vraiment que tout ça de la justice. Si c'est vrai que ndeko na biso c'est un homme de Dieu a benaki famille ya fille wana grâce et puis famille répondait que de la sorte ndeko là où tu es bima justice européenne ça a raison. Parce que to ko la ndela tina réseau oyo bengelaki. Si au Bénin, comme nous pouvons aller jusqu'au réseau pour découvrir appel Nabino. Alors c'est la simple de choses qu'on appelle sur Arosala. Soro Monique Ezala Kiango. Contacte ta famille, bo luka ba moyen, boya, bo ken déplace à porter bino plainte, bo senga bo ken de tina réseau ba bimisa, conversation na yo na bango. Mais parce que si c'est que au benga ki famille na bango c'est un avertissement. Mais ou avertissement famille balobi ke abengi bango ke ya lobi ke da chèvre. Mais beaucoup de gens ont dit mais ni yo ko ben famille o beaucoup de gens adresse place bozaki moi na bino na ba papa fin na version na yo ki ba lobi que ndeko na biso a bengaki famille à moi si 3 fois o ngana yo ki ngwana a bengi la famille la première fois famille lobi abima isa permission so toyate tant on fièvre mati a bengi tant fièvre mati li a bengi pour la 3e fois ndep tant ba yo ki bongo baye koya et ça là qui déjà que moi na koma ki déjà na liwa ya ngwana ndeko la biso akimaki. Et par mesure de prudence, je peux dire que Akima Kipon a se protéger. Il a raison à Kokima d'abord, mais erreur est à téléphone à battre. Mais Akima peut-être qu'il a se protéger que Babette, comme il boy. À quoi on va se rendre dans la justice? Oui, à quoi on va se rendre dans la justice? Voilà pourquoi dans le lobby, Ndeko, si tu sais que tu avais appelé, ceux qui obéissent à Ndeko, nous allons te soutenir. Bima, Yaka, Luka, ta famille, Nayoba, Obadana, moyen, Bobima, Boya, ko se présenter. Parce que au bois qui va bête parce que qui met la solution c'est la solution parce que fin de fin moi na keika il faut ba mon bailler ba clair qu'est-ce qui s'est passé au juste qu'est-ce qui s'est passé bête qui moi na bango mais déjà jola qui est a sala qui nini ba bunda qui ou comment que moi na ba ya kokuta moi na moi si bon kitoro makasi bon alali na mbetu makile bi mana munope na mutu c'est pas normal de chaque côté à conseiller la munope c'est tout à fait normal mutu la malade dans les cas saigner la munope j'ai assisté à 2 cas mutu azo abela malade dans les cas kangami abanyo bimsa fulufulu jusqu'au point makile bi to vraiment il qui coup mort très grave à quoi il makile bandigo bima na munope kei. Mais le problème aussi il faut que tant mutu azo quoi ya coup on a peut-être à quoi kutane lora mabena sima à tout ani yangwana à Panzani déjà wana na domona déjà que ndorla bito a kokyo dans la moins vérité mon qu'on a place mais ayaki n'a arrêté ce qui maintenant ce qui est grave maintenant l'homme de Dieu que au bengisi moi na o adana ba parents na adana famille na retraite sans que ose avoir permission à ba parents c'est ça le parce que na koyoka publication de on a publié de raison que à cause ya ba prophétie à kabola qui moi na ba on a famille c'est que moi na comment koyoka la prophète trop que famille na bango
Ce qui est vrai dans Moussala Oyo, aujourd'hui même, Babiso Oyo, on a tendance à croire plus à l'homme de Dieu, à papa Molimo que nos parents. Là, c'est vrai, on a plus d'influence sur Bana Molimo que nos parents. Mais ils ont erreur à ma casse, pour les fidèles. Papa no anda kwa kotika la papa na yo. Oko chanjaka papa ya molimo mais jamais papa ya ndako. Oko chanjaka maman o yazo ko encadrer mais jamais maman no ndako. Aujourd'hui o ya kokyo za l'encadreur na yo alongwe mususu comme encadreur no mais papa na a kotika la toujours papa na yo. Alors ne cherche pas à donner à une autre personne valeur moko koleka oyo papa na o asengeli ko toi. Papa na biso o ya za ndako za nzambe na biso na se ya mabele. Donc ce qu'il te dit c'est ce que tu dois faire. Ce qui a le bino moi na ko bimate a mona mo liboso na yo ko bimate. Attaque moi, attaque prophète toi na lobino likambo ndé nini ndeko na nga sois sage. Yoka papa na yo. Qu'on ne vienne pas te dire que papa no azandoki. Oui, nga na lobaka so boye singa papa na nga azandoki. Na ko loba problème ezate. Mais yo mutozo loba na nga yeba que peut-être ata libanga ko la to na mutu. Parce que ceux qui na azalaki ndoki en réalité akoka ko bomanga jour na botamaki. Quelle que soit la sorcellerie de ton père, moi na oda toujours obligé ata yo moko yebi que papa to maman no azandoki. Oda toujours obligé ya ko bomba nudité ya papa na yo. Histoire on a tout monde dans la Bible. Moko likolo ya bêtise ayaki amoni papa ne mutaka la ba oba yaki liboso ba yeba couvrir et ba oba yo yasima ba couvrir bolumbu papa na bango. La meilleure des choses à faire étant que moi c'est de couvrir la nudité de ton père au lieu de l'exposer. Alors par là na lingina lobanini moi na nyonso azali koyo kangai. Tu es fils dans la maison. Ozana yaya, ozana yaya, ozana maman, ozana papa. Ne donne jamais une valeur na mutwa libanda ke ba parents na yo. Comme papa t'interdit, il sait le pourquoi. Nous pouvons dire biso musala na biso ezali quand le parent refuse que bana bayara ba retraite, bayara ba prière, nous notre mission 1 c'est de prier, 2 c'est d'aller demander la permission. Déjà imagine papa vient ozala mwana na yo, ngana longo na église na yo ko senga yo permission. Okomona déjà que moi sérieux moko ezali que mutu oyo alongwe na église na aye ko senga ngai permission pour na mwana na ngabima. Déjà par là ça donne une valeur ya sérieux. Moni. Alors ce que je veux dire est que prochainement biso ba tozola na biso ba homme de Dieu totikali quand il s'agit d'une retraite. Quand il s'agit à problème moko ou quoi que ce soit il faut que na mona ba ngomba nini que ce soit ce qui mwana aza en bon terme te na famille na ye déplace-toi va demander. Ce qui famille boitika. Ce qui famille et boitika. Aujourd'hui, nous allons connaître beaucoup de problèmes. Biso ba totika li biso ba tozali na yo pende na biso zo kozola na ngai. To reconnaître ba problème et belé likolo ya bana oyo. Akoyela biso papa vina na dossier mon repé awa. Moi na moko azana limité azana na masina. Chaque jour akomela kangai. Papa maratre na ngai boy, 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 maratre na ngai boy. Ngana koki ko kene autrement. S'il s'agit de prier, je prie. Mais naebise permets-moi de venir venir kokutana papa na yo. Une fois azo benga na 17h papa ba benga ngana nda kulukela na place kolala na été jamais je peux faire ça. Jamais je peux faire ça. Ce que lingina aidé yo tikanga na ya na sengelo na ndako. Aboya. Une façon de te dire peut-être piège mort ya diable za na sima wana oebité. Peut-être le diable a zolukone loro moro peut-être na simana oebité. Alors le diable est très rusé. Bible dans la Bible namukana Jean le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Papa, diable a koki ko détruire ça pendant 1000 ans mais dans une seconde. Seulement à cause d'une erreur à détruire vie na yo malamoko, à bébifi réputation na yo, à bébifi nyonso na yo et à la fin de compte oye ko se rendre par terre. C'est vrai que l'Éternel s'élèvera le dernier pour agir dans ta vie. Oui, le Rédempteur est là, mais avant que le Rédempteur vienne, les soupçons et qu'on pèse sur eux, peu mauvais témoignage et qu'on pèse sur eux. Alors je vais dire à l'homme de Dieu Isaac là où il est. Ndeko nangai toté à la Bible dit mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. La justice de Dieu est plus forte que la justice de ce monde. Si tu sais que tu n'as pas fait quelque chose de mal, dans la vérité, il y a peut-être Bima, l'Éternel te portera toujours justice. Okay. Seigneur a ko blanchir comme bonayo. Mais papa, et il y a cas de mort d'homme. Makila et moi na et ko peser sur yo. Si aujourd'hui, au Bimisi vérité, oh, il a vraiment vérité. Nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous savons combien Makila est Ali pesant. Nous savons que l'âme se trouve dans le sang.
Voilà pourquoi la Bible dit une âme convertie, c'est une fête dans le ciel. Une âme convertie, c'est une fête dans le ciel. Imagine qu'au bomi carrière, il y a âme mobimba. Si c'est vrai, parce que moi je te dis, mon cher, ce n'est pas vrai. Je ne peux que te soutenir. Mais mon cher, tu as besoin de la vérité. Sors, dis-nous la vérité. Dis-nous la vérité et l'Éternel sera là toujours pour te soutenir et l'Église sera là pour te soutenir. Nous avons besoin de la vérité. Moi, Nabatou Akei, aujourd'hui, nous sommes en train de le compter parmi de morts. Alors, la seule chose, c'est que papa Alvinto, Lukato et la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est réellement que Asali Angote Nzamba Kozalanaye, il va le tenir la main et jusqu'à la fin, Aromona Karobima, tête haute. Mais merci beaucoup, l'homme de Dieu. Bande Obazo, la nabiso de partout. En tout cas, justice et ça la vraiment Moussala Nango. Ouais. Parce que Ndeko déjà, ma belle Asali Akimi. Akimi. Et deuxièmement, au Bimisi, c'est grâce et pas na bon sang que assez la permission d'anda que accueillir retraite. Et bah lobby que ba prophétie na et kabola qui c'est Sahara, ce qui grâce na famille déjà. Ba prophétie no bana ko sa sœur. Donc ezali vraiment pas si mankas bandero bazo landa biso ceux qui ke ba oyo ba yebi et si quand ndeko ba kota ki retraite bo benga biso to kitawana sur place to meko tout na bandeko ba vaser ba o ba kota na ba en retraite qu'est-ce qui s'est passé au juste bien-aimé et ça oyo tozo yo ka to ki na famille parce que ceux qui dit kamwe komi ba makambo bima ebele na ya solo na ya lukuta nyonso to ebima bien-aimé est-ce que o to yoki bilobela o bandeko musu bazobaki fi wana bela abana ko bela malade andeke akweki malade andeke kuna prophète Isaac soki abengaki famille na bon plus de 3 fois ke baya kozwa mwana na bango ke akwei malade andeke baboyaki koya koto famille bango moko famille ba confirmer que prophète abengaki bango ke mwana na bango na fièvre koto toki ke malade andeke que moi na bango na chef aboya ko pesa bango adresse et bango ba découvrir place bango mo nangaba et ba yo okuta ke prophète Akimi asundoli moi na mwasi akufi na ba makile ezobima akena ba téléphone na ba biloko na qu'est-ce qui s'est passé au juste bien-aimé na corps du Christ et comme o bangisa biso grave na basa na nzambi o ya uti ko bon mwasi na ye na bana koto oya violé koto oya bimina mwasa muninga koto oya bimina femme mariée eza na poto ezala bien-aimé ba pasteur ba komi ko sa ba mabe mingi ebele koleka na ka ya c'est grâce prophète Isaac abomie prophète Isaac azana bakis azana bakis asima ba magie alekisi c'est grâce na bakis ou comment à sacrifier ou comment prophète Isaac abeti c'est grâce ya onde avimbi azoki amenancé abeti abotole bloc akimi asundoli ebeme ou comment tozo ebate au juste ezani yande to c'est na famille abase grâce au bala na biso parce que ebe adresse boko benga biso to kita sur le lien place bosali day to meke mpe ko sona bino na bandeko na musika pe na ba pemeni ba yoki sango ya likambo ke ya liwa ya se na biso grâce bazali déranger na bazo ba ke liwa ya mon ewute liwa to meke mpe ko découvrir vérité. Tout son famille a passé grâce. Ceux qui paient moyen, ils allaient tout quitter place par côté qui retraite. Ceux qui place par côté retraite, bah voisin bazali. Bah ninga ya prophète Isaac bazali. Bah ya robete les biso du solo. Qu'est-ce qui s'est passé na prière na retraite ok bah côté qui na c'est grâce. Et pourquoi kozwa c'est grâce ko beng c'est na retraite sans que assez na permission nanda kuna bon. Ay famille ba yeba ke accueillir était place telle famille ba yebi adresse et na moment il y a problème aux heures ko benga bango ke mona na bino koto tandis que tant abima ki akena ki retraite a senga permission te aloba ki place azo ke ko ta retraite te mais papa c'est pas normal na moi si OK na arrêté ce qui 3 jours 4 jours 5 jours 5 jours informer ba parents na ça dérange l'homme de Dieu ba c'est lanza mamba zo tamula ndenge nini c'est ça le problème il y a fidèle paix. Le problème est qu'on revenir car on a des hommes de Dieu, mais aussi on a des fidèles. Aujourd'hui, nous avons de fidèles, peut-être dans l'église, bon, excepté le Youmsous, en réalité, on a un poli. Vraiment. Fidèlement, l'église qui vient à l'église, à parler en langue comme pas possible, vous voulez la place mort, mais on a un poli, à insulter même mes parents. C'est ça le problème. Biso libanda to moi ka o moi na malam. Voilà pourquoi mission peut na kopesa ba homme de Dieu papa kende tina ndako ba fidèle na yo. Dans la luko e ba témoignage na ndako avant de lui donner une responsabilité dans l'église. Luka okoma na ndako
oyeba témoignage na ye parce que papa vina ebisa yo toyebi yango ata na kala ezalaki papa na akotinda yo koboya peut-être mais papa moninga so atindi okende mbangu toyebi yango ezalaka bongo na bomwana une façon de dire na ndako to na bacomportement mosusu libanda to andere mosusu toyebi te ndeko na biso ya ser na biso grâce comportement nini azalaki nango na ndako jusqu'au point ya kobima na ndako malgré que famille na ye elingaki te akoma ntina niveau ya kosantete abima ndeni parce que tout le monde a dit que famille balingaki te famille bolingaki te qu'est-ce qui a fait que moi na bino abima malgré que bolingaki te prophétie ba comme à cause ya ba prophétie ya quelle que soit la prophétie prophète akabo likola ba prophétie akabo c'est grâce na famille abana ko yoke la famille te papa vin ata moi na banda ko yoke la famille te quel que soit likambo oyo moi na avec dans la famille ce qui la famille le surveille en réalité vraiment avant même la prophétie et comment balinga baye bandere nini ya canaliser aussi problème ils ont revenir na ba éducation bana na bandako moi tel que je suis la prophète akobi ma pesi nga ba prophétie ndenge nyonso papa na nga za papa na ngai s'il m'interdit quelque chose à quoi interdire ngai soka ebisinga ko bimate c'est vrai que dans ça la tête tu testes na ndenge tout na koki ko bima mais aussi papa il faut tout ça là de notre mieux ya koyoka ba parents na biso. Parce que jusque là au boya papa maman boya ki obima famille boya ki obima obimi ndenge nini l'erreur revient à la fille peut-être à cause de notre même bêtise tozali ko subir ba maladie mususu ba problème mususu ba boya ki obima obimi pona nini le conséquence corrige mieux que conseil ko makambo yango yo et comme prophète akimi mais yeba que tozana mboka mo état de droit justice ezali et à la place au batami bakozwa oka parce que ezaka moko grave sert akufi na maboko na yo et senge ba yeba akufi ndenge ni abima na ndako bien en bonne santé ayoko koma epa na on a retraite obimisi et sans que osenga permission ya famille na ye bosa ina esoki 4 à 5 à une semaine to yebite ndenge tozo yoka ayoko kufa de pa na abima en bonne santé vivante. Et à la place au beau mani prophète Isaac. Toza na mboka ya mibeko justice et ko sa musana bako kangayo. Mieux vaut ko obimo ya ko se présenter ya na justice. Obete la biso li solo obete la liboso ya ba justice li solo ngo ezalaki ndenge nini. Et arrivé neni c'est grâce à Koufa abima qui pas na bango bien et pourquoi benga qui famille na bango au boya qui ko pesa bango adresse place bozaki na retraite en tout cas eza vraiment moi pas si mingi koleka et comme ko bangisa biso ko pesa ba pasteur confiance tozo mon on dirait que mokile comme na suka l'homme de Dieu parce que les Kongo il y a pasteur ce qui Isaac par rapport à ba makambo s'est passé to monique ayebani tant que na sai moi live mobo na Facebook moi direct moko to mo ke bayebi na baba rumbu o ga na yeso ki mona ya ngaba ngaba soki le masoki ngaba mais bayebi na baba rumbu ba côté na biso to vani bani ke bazo benga na ba motonge ke to yebi jeune obo on dirait qu'ayebana ki déjà ouais ayebana ki déjà suko ezanine azaki na bakisi a sacrifier mon émotion to ezanine au juste to azaki na nzambe to azaki na nzambe te ngana koloba peut-être pour na bon je ne dirais pas pour na ko défendre musala nzambe na koloba tant que serviteur de Dieu ndi on a besoin avec na kisité yemo wana yo yebite na yebite mais amina ete oza proche na ete boy ba ke na yebite to yebani te mais aussi seulement quelque chose boy ba ke car diable mutako sala mama malamu te kaka diable ndako sala te ke muto ebana ate nzambe pa koki ko ebana mais na koloba kende na biso en parlant de moi na yebiete mais de loin je peux dire qu'il n'avait pas la sorcellerie mais peut-être le diable a profité de cette occasion peut-être na ko envoûter a komati na point wana ndeko na biso bando sala nzambe denge batutu balobi abana ko sala nzambe ya solo mais eza erreur à commettre erreur ekokio comme la mutu nyonso il a erreur à commettre voilà pourquoi a commis na point wana mais toroki koloba te ke ezala ki ba kisi ou autre chose ezala ba kisi nié mon place azali ayebi ke kisi nyonso epolaka tote yango ngaloba ataba o bazana ba kisi wana ba te ya nzambe ba yeba ke kisi epolaka on finira toujours par connaître la vérité non mon frère est encore très jeune je ne crois pas qu'il peut avoir plus de 25 ans je ne crois pas je ne crois pas s'il peut être âgé à cause d'en a 25 ans tout au plus 26
parce que le personne oh peut-être ya bana ko benga ba vieux na musala nzambe ba na musala nzambe certains sont des amis certains sont mes vieux certains sont mes vieux certains sont des amis surtout un grand frère yo oyeba na prophète ngo nayebi ete koyeba ye vraiment boye koyeba ye nayebi ete donc oyeba mais de loin ouais na ba Facebook mutako post ako publier boye à répondre ah merci mon vieux on comprend déjà que ayebi muto mais ada grand frère na ye na ba Facebook to bana mona so tuni ayebi ngai vraiment te mais to mona na ba Facebook a publié le on a publié le to aimer pe a aimer mais ko solo la boye il peut le dire na solo la na ina nuté kotanga kombo na totanga na la musique mais denga na yebi to ebani récemment avec na montaignement il y a 2 samedis passés montaignement et pas master moko na ni na intendance na CMPP ayebi place na lobela na CMPP azalaka ngai pe nazalaki wana to mona na ki de loin vraiment de loin tout le monde en a biso mbote de loin to lekani mais pour défendre l'œuvre de Dieu je dis que l'homme de Dieu na kota la prestation na sur Facebook ba live à ça là c'est quelqu'un qui donnait le meilleur qu'il avait il avait Dieu mais il a peut-être diable a profité na erreur wana pour na koluka ko nuire la personnalité andeko na ngai parce que il est encore jeune ta la vie et kosuka lelo ozobo ma carrière mobima peut-être nzambe aluki koleka au travers ne pour na servir na babiso msusu boy de témoignage ba te belé à servir de témoignage alors je dirais biso ba totikali toute histoire comme leçon le rôle la leçon to retomber la même bêtise aujourd'hui ce que batem babani ko traiter de magicien de tout consort c'est normal parce que abimi si preuve moko ya bien té en réalité la mutema ayebi que ada magicien té to bi que ada magicien té mais so ba finge c'est tout à fait normal parce que on a ba retraiter toujours yango Christ est moko ba finge bon quand on so ba finge été yeba que pour l'instant supporte les insultes nyon se ko e ko bima aussi longtemps que vérité na nous ebimité ba insulte ekobima na ndenge problème o condamné ezali téléphone na ba faire yande on biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu berger ndenge répondre à l'invitation to komi vraiment na suka message no ya suka na bandi balandi biso na mikolo to monye pasteur mo pe awuti ko bon moi sine na bana na ye pasteur bozo ça vraiment ba dégâts makasi na corps de Christ l'homme de Dieu ozo monter que zo décourager ba misus koye pas Jésus ba pasteur to kobimana ba femme mariée ko violer ko yiba cupidité nyonso bo comité na niveau ko bo mo juste les années bon ngana koloba c'est quelque chose de très glissant papa Alvin histoire où il s'est passé dans une période où maintenant oui ça bande qu'on a vu tout le temps à la Bible nous dit dans le dernier jour il y aura le vrai et le faux tout dans la temps où le vrai abimi tout dans la temps où le faux abimi le vrai azoya na ba œuvre nae faux pe azoya na ba œuvre nae vrai azoya na ba œuvre nae faux pe azoya na ba œuvre nae ba témoignage où nyonso ezali kobima la seule chose nga la kopé sabino comme conseil garde ton église, ne quitte jamais. Garde ton église, ne quitte jamais. Peut-être église aux zones Mokima. Aucune église nous peut-être église où il y a des dégâts pour les cailloux. Alors la meilleure des choses est d'aller prier avant d'aller dans une église. Dis à Dieu de te montrer là où tu dois être. Merci beaucoup l'homme de votre numéro de contact na bande bazana posa en contact prière. Notre numéro de contact c'est le 082 32 80 373. 082 32 83 73 wana numéro la biso oyo ko biso seulement sur WhatsApp wana nde o biso mais ce que ligne obenga biso nous avons le 090 66 39 606 090 66 39 606. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na bino nyonso bolana biso na Arnaud Diazasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki si bien aimé qu'on se retrouve à la prochaine bye. Na baba rumbu ba côté na biso tovani bani que bazo benga na ba matonge ke to yebi jeune on dirait qu'il banaki déjà. Ouais, ayebanaki déjà. Suko ezanine azaki na bakis a sacrifier mon motion to ezanine au juste to azaki na nzambe to azaki na nzambe te. Ngana koloba peut-être pour na bon, je ne dirais pas pour na défendre Moussala Nzambe na koloba tant que serviteur de Dieu. On a besoin avec na kisité. Yemo wana yo yebité na yebité oza amina ete oza proche na ete boy ba ke na yebi ete toyebanité mais aussi seulement quelque chose boy ba ke car diable mutako sala
makambo malamu te kaka diable ndako osala te ke moto ayebana ata nzambe mpe akoki koyebana mais nakolobaki ndeko na biso en parlant de moi nayebi ye te mais de loin je peux dire qu'il n'avait pas la sorcellerie mais peut-être le diable a profité de cette occasion peut-être nako envoûté ye akoma ntina point wana ndeko na biso abanda osalela nzambe ndenge batutu balobi abanda kosalela nzambe ya solo mais eza erreur à commettre erreur ekoki okomela mutu nyonso eza erreur à commettre voilà pourquoi akomi ti na point wana mais tokoki koloba te ke ezalaki bakisi ou autre chose so eza bakisi ye mo place azali ayebi ke kisi nyonso epolaka toteya yango nga aloba ata baoyo baza na bakisi wana bateyaka nzambe bayebaka kisi epolaka on finira toujours par connaître la vérité non mon frère est encore très jeune je ne crois pas qu'il peut avoir plus de 25 ans je ne crois pas je ne crois pas s'il peut être âgé à cause d'en a 25 ans tout au plus 26 parce que le personne oh peut-être ya bana ko benga ba vieux na musala nzambe ba na musala nzambe certains sont des amis certains sont mes vieux certains sont mes vieux certains sont des amis surtout un grand frère yo oyeba na prophète ngo nayebi été koyeba ye vraiment boye koyeba ye nayebi été donc oyeba mais de loin ouais na ba Facebook mutu ako publier boye à répondre ah merci mon vieux on comprend déjà que ayebi muto mais ada grand frère na ye na ba Facebook to bana mona so tuni ayebi ngai vraiment te mais to mona na ba Facebook a publié le on a publié le to aimer pe a aimer mais ko solo la boye il peut le dire na solo la na ina nuté kotanga kombo na to tanga na la musique mais denga na yebi to ebani récemment avec na montaignement il y a 2 samedis passés montaignement et pas master moko na ni na intendance na CMPP ayebi place na lobela na CMPP azalaka ngai pe nazalaki wana to mona ki de loin vraiment de loin tout le monde na biso mbote de loin to lekani mais pour défendre l'œuvre de Dieu je dis que l'homme de Dieu na kota la prestation na sur Facebook ba live à ça là c'est quelqu'un qui donnait le meilleur qu'il avait il avait Dieu mais il a peut-être diable a profité na erreur wana pour na koluka ko nuire na personnalité ndeko na ngai parce que il est encore jeune ta la vie et kosuka lelo odobo ma carrière mobima peut-être nzambe aluki koleka au travers ne pour na servir na babiso msusu boy de témoignage ba te belé à servir de témoignage alors je dirais biso ba totikali toute histoire comme leçon le rôle la leçon to retomber la même bêtise aujourd'hui ce que batem babani ko traiter de magicien de tout consort c'est normal parce que abimi si preuve moko ya bien té en réalité la mutema ayebi ki ada magicien té to yebi ki ada magicien té mais so ba finge c'est tout à fait normal parce que na a ba retraiter toujours yango Christ est moko ba finge bon quand de so ba finga été yeba que pour l'instant supporte les insultes nyon se koya ekobima aussi longtemps que vérité na nous ebimité ba insulte ekobima na ndenge problème o condamné ezali téléphone na ba faire yande on biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu berger ndenge répondre à l'invitation to komi vraiment na suka message no ya suka na bandi balandi biso na mikolo to monye pasteur mo pe awuti ko bon moi sine na bana na ye pasteur bozo ça vraiment ba dégâts makasi na corps de Christ l'homme de Dieu ozo monter que zo décourager ba misus koye pas Jésus ba pasteur to kobimana ba femme mariée ko violer ko yiba cupidité nyonso bo comité na niveau ko bo mo juste les années bon ngana koloba c'est quelque chose de très glissant papa Alvin histoire où il a s'est passé dans une période où maintenant oui ça bande qu'on a vu tout le temps à la Bible nous dit dans le dernier jour il aura le vrai et le faux tout dans la temps où vrai abimi tout dans la temps où faux abimi le vrai azoya na ba œuvre nae faux pe azoya na ba œuvre nae vrai azoya na ba œuvre nae faux pe azoya na ba œuvre nae ba témoignage où nyonso ezali kobima la seule chose nga ko pesa bino comme conseil garde ton église, ne quitte jamais. Garde ton église, ne quitte jamais. Peut-être église aux zones Mokima. Aucune église peut-être église où il y a des dégâts pour les cailloux. Alors la meilleure des choses est d'aller prier avant d'aller dans une église. Dis à Dieu de te montrer là où tu dois être. Merci beaucoup l'homme de votre numéro de contact na bande bazana posa en contact prière. Notre numéro de contact c'est le 082 32 80 373. 082 32 83 73 voilà le numéro la biso seulement sur WhatsApp
Wanande Ozabiso. Mais ce que l'Union Oben Abiso, nous avons le 090 66 39 606. 090 66 39 606. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci na bino nyonso bola na biso na Arnaud Diazasi ma caméra. Bonzambe na bonzambe Yesunde Mosuki si bien aimé qu'on se retrouve à la prochaine bye.